Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi babi edino image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Barber TV. En tout cas, bandeko nazana plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Barber TV écoute na satellite. Donc ezana Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT, bolanda Boss Barber TV. Mais bondi melanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo yemo apese la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. Je vais m'écarter pour ne pas sous la mango. Déjà papa chéri ça peut s'en comme Abraham, ça peut s'en sous commande. Daïda to sora. Salut chers internautes, c'est Nabino Bebomisa na kolanda biso partout dans le monde entier. Merci Nabino Bebomisa na kobenga kokoma. Merci na remarque Nabino izo sala Tanya Mboyo et les gens de la presse congolaise bien. Les lots vraiment Tanya Mboyo azana isinga ko présenter les clans des stars Oeza Bongo, tranche Nabino le la cabine ba vérité ya ba artiste Nabino mingi Nabino Bebotika mboka mwakala kozwaka ba information ya ba artiste Nabino ba tuboza partout dans le monde entier boza wana kandi na misana koloba Nabino bo misana nanga na kati ya panda songa Congo site ya boss na ngai Edino image donc www.pandasangoyakongo.com patron na ngai Edino image trop s'abonner trop vraiment bien zawana donc merci na boss nanga Edino image merci na maman Jeannette Malangi merci à ma maman Chatoto maman Lili Makaya maman Gladys Mbala vie nanga Claude Lukeba Kweno l'homme de jugement par défaut hein vie nanga Patrick Malba Ving balobi agence PM donc global PM service hôtel Lelo Ozulelo Joe Kambumba Hervé Bomolo, vous avez vraiment belé Cécile, vous avez vraiment belé Bolanda les comptes de stars ou Bengaka. Donc le lot vraiment Tanyambo est gagnant de la presse congolaise. Bélibino chanteur, ex-chanteur Mokoya BCBG a longué sa carrière musicale naye moko. Donc nayo kangai na 4 studio quand de besoin remarqué nazana na 4 studio. Donc je suis avec Mignon Abraham. Mignon Abraham au batoto bayebi salista. Salut Tanyambo yo, aigle jaune. Boni. Ouais, ça va. Kitoko. Kitoko est monana. Ouais, ça va, tout ça bien. Y a motu et Zach. Là, mutazana parcellaire et affiche parcellaire et ba pema ba tozarate. Ezalaka nzambe donc biso tout ba prêtre, ba demi prêtre na ba bola tozo vivre kana. Toujours bien la paix manzambe donc ça va c'est que ça va ce qui paie mes c'est que ça va. Merci Mignon Abraham tout le monde kenzambe ndi makambo biso tout oza souffle biso tout otambola Mignon Abraham oyo kanate o monana te donc ozate le problème est ça que bino boza bato mo boy ya mbo bibo oyo kanate bino déjà bozwa biso moi ba marque bo koma bato. Sadina Mutanzambe. So le bina Kishasa o bozo kanate c'est que vous avez Kishasa te na Kishasa oyo depuis vacances et bandi mto matsa banderole pour les kabiso azate pour le Mignon Abraham azate et puis on y a ma banderole tout le monde a commis Mignon Olomide on est na hotel comme Mignon non wana ngate Abraham Olomide c'était Abraham Olomide non na niveau anate
ngatinga bataka Mignon Abraham Ponta de Lança Madiba ceinture noire. Ça dit soko monaki banderole c'est que rotuna ngate ozomona na tozo kanate lelo yo batu bazelaki balelaki o promotion yango totel bango promotion ya degré d'amour et les kana ba chaîne belé désolé qu'à tout moment et puis tozo beta ça va et puis batu bazoya ezate o beti batu ba non batu bazoya ba oya biso c'est-à-dire soki musique eza mokili c'est nga na Rosa Dia Congo. Pourquoi le bibon? Ouais, parce que auparavant on ne savait pas ce qui était derrière l'artiste, mais aujourd'hui on constate que derrière l'artiste il y a des gens, il y a des artistes musiciens de mon groupe, il y a aussi le bureau, et il y a des fans qui me soutiennent, qui me suivent là où partout na betara ba concert, donc c'est-à-dire nasaki déjà batu et aujourd'hui je suis en train de remarquer que baton bazo bakisama quoi. Il y a quoi une église ndaku izo yamba bapaya du jour le jour, donc voilà. Kota la Mignon Abraham selon carrière na yondo quitté BCBG ndenge okita oui ndenge okita BCBG on dirait ozo pela sa mombonda. Ouais non pela sa mombonda on est pourquoi olingi parce que aux gens ba vie na yo vient son nazali vieux Kofi Azali vieux waze quoi ba président pe ba groupe pourquoi pas au solliciter qui bango préféré au vivre yo moko. Non, il faut vite comprendre que vient abiso Ntsone papa chéri vient abiso Quadra El Marabiocho vient Angola on peut pas savoir artiste musicien malgré qu'il y a quelques-uns au basali ba label na bango mais auparavant c'est-à-dire dorénavant baza d'abord ba musicien c'est-à-dire baza ba mécène biso elo ko côté la mutu koleka musala na ezate elo ko primeo koleka musala na ezate. Moi je crois que kozala na si faut koluka soutien faut koluka ba mécène et puis pour na ko évoluer voilà. Donc pour na yo ba mécène bazate donc préféré ba mécène bazana bango mais au fur et à mesure beta ndeni to beta par rapport à bateau bazo ko solliciter biso ti banani peut to balobaka adage make lobaka so moni mwana so sa vimbisi nzungu seke papa na mama na ye azana si minyo zo beta ba concert to mona yo ni pembeni ya mutu moko boye to yo ki pete ke non vient à Claude Lukeba que nous avons en charge to yo ki pete mais minyo zo beta ba concert oui pour na ba concert nga kutu ba invitation na zwaka. Ouais. D'abord, il faut savoir que tango papa na maman bazala bomo il faut y batalo kwanga na lipa. Je me suis cendré le rein de savoir le prix du pain na ya manioc. D'abord, pourquoi on a ça musicien? Na sala makambu déjà nga moko nanu. Na bundana nango nanu nga moko eba oyo siko na excitaka bango neto beta NTV to uta robeta eza ngate eza indien, c'est-à-dire tango atali batune batali musala o artiste azo sala ba solliciter ba place to beta ba kermesse ezaka ya bisote to beta na kermesse masolo ya bisote to beta na kermesse za na rompo wileri ya bisote ba place to beti to beta na fikine. C'est-à-dire brasserie ou aneza ya bisota munga na sala ka musala nga ce qui est attiré je le fais comme tout autre artiste musicien. Merci na boss na ngai dino image je suis avec Mignon Abraham to me compter ko sur la carrière na yevie na ngalu Claude Lukeba Kwen l'homme de jugement par défaut Joe Kamumba corps présidentiel katia parione makambo donc Mignon Abraham ezo sala yo ndingi nini les loyaux, le monde entier, que JB a tout soutenir Ibrato à 100%. Ibrato a la tikombo y piana, tandis que yo Mignon, aux Akina papa chéri,
au fréquentant na ye au lien na ye aux équipes pembeni na ye ezosala yo ndenge nini que mwana na ye biologique po so tobito loba oza mwana na ye outi BCBG mwana yo moko mokolo papa azo soutenir mwana mususu libanda ezosala yo ndenge nini. Non, ils ont problème c'est pas un problème quand un père pense à aider moi il brator à moi dans la musique la musique bien sûr mais il brator à moi ya petit frère pas de problème je suis en train de dire par rapport à la musique d'abord na âge à moi na musique à koko na écoute c'est-à-dire ceux qui a bien soutenir et ça m'a bête ceux qui va soutenir petit nae et ça m'a bête petit par exemple pour ça ba soutien l'artiste aussi a besoin de soutien soutenir yeka ya pas mama ko kombo ya famille ko lati sai braton piano et ça problème té fa que ça ande Abraham piano et ça problème té il y a aussi ce tout tambula tout le monde a enfant adoptif ba bazwa ki tamsusu na collège bazwa ki na terrain bazwa ki na nzela ba adopter ba PC comme famille et ça problème té que voilà batu bazwango ça drôle bazwango mabete ezalaka ezala déjà nazala déjà nga déjà papa chéri ça pesa comme Abraham na pesa nga su comme Daïda to Soraya non nga si nazala na kombo nga etikala bongo le la frère na biso azui comme azui na famille bienvenue dans la famille frère déjà nga déjà quand frère na ba on aza déjà na mbi bango ka bien papa pesa opportunité na mwana ya petit frère na ye kando le bikoko na ye na ba asombeli instrument tandis que moi na ye moka koza pe na puis ya papa na ye moi son frère na ye pe na mambo sala et ko sala pe bien que non jibe ya ye pe na ba instrument dans na studio boye président ye ko participer ça bien ouais ça m'a bêté mais ko kabaya mutu ezalaka on a liste était le quoi proclamation à école que le premier est anani le deux est anani non quand un papa pense à donner à son fils quelque chose pour acheter du pain je ne crois pas et ça la bandeko wana mususu passi et ça bandeko mususu passi parce que papa zo confirmé que bandeko mususu tu vois parce que nganaza problème té oh yo bongo on n'échange pas l'histoire histoire va changer en côté ata ba confie papa quoi bibi no mozaba na ngate na confirmation bi c'est pas pareil azui ni tout apesi ba instrument et tout problème té azui instrument chacun en son tour chez le coiffeur c'est-à-dire il y a azui instrument bravo et ça papa ne apesi mais mokili oyo bato batala biso eza télé c'est-à-dire internet eza télé eza radio té bah à la image c'est-à-dire bah ça conscience et puis on n'échange pas l'histoire au cours bah jamais que moi nous ça moi nanga té mais bah tu vas dire que moi na yo voilà ngana sens wana lobeli ce qui a pécié ça problème té et ça le fait bien nandeko waza ki nangote azui yango bah oh bah zuité et mokili za ratour à tour à cause on peut-être autrement ou à cause on peut et pas papa donc ezala déjà depuis bawendo là je salue la présence de Jean Simona Diomba la 2 mètres ya mpinga katata nyamboyo Jean Simona Dio pourquoi pas et mignon Abraham olali pena tongo bi sentir noir madiba batekindoki basombinganga. Pardon? Pardon, bah yo qui te va fanatique, no bah qui te va aussi plamer le quoi na les sous peu ça bon. Oh mignon Abraham Ponta de Lança El Marcador. Sentir noir madiba batekindo ki basombinganga basali lokote. Batekindo ki basombinganga. Et kisi nini? Expliquez biso. Bazin. Bando ki ba yosoka. Batekindo ki basombinganga seke basali rien. Mignon promesse que ko so l'attaque o la tatango kombo ngiama. Comme il peut Abraham Ngiama neto mo la batum so un tel lolo mideo un tel piano un tel waze quoi mignon Ngiama mignon waze quoi mignon est-ce que mutofala ta kombo ya Ngiama ezakanga non kombo na Ngiama ezacha kombo mo wa famille parce que piano pesa kombo famille alors
na comprendre ce qu'on zone OK na ngai. Mais qu'on comprendre nga sola pas sola qu'on ne sait jamais président. Bien. Sola ka. Na on lobi boy. Na famille nanga. Soki na pesa mwana kombo. C'est que ngande fo na ndima. Et puis muto ngo pepe fo ndima. Kasi ba pesa ramoni yo fo ndima mais moi na msusu pas koya na stratégie. On monete ndena za bete président. Oza na studio. À comprendre. Tanga mboya za besoin président Mignon Abraham contre ni ya bebo yibindo ki obombinga ngosombindo ki comme zani. Bato kindo ki basombinga na ye pa na on président na passé que ne faut président Mignon Abraham abwa katanya mbolo. On a une stratégie. Bablo no tout fona zalaka on soutenir tu vois. On l'a ta combo. Il y avait na bisongia ma pourquoi? Kanga matata baze kwa pe ata kofi olomide. On ngeza Madiba. Madiba est là kisi Mokonzi. Mokonzi le père de nation kombo na Abraham yango kaka. Donc isko na ba Nigérien pas bato so comprendre que pourquoi ba benga ngape Igwe. Et là kisi Mokonzi. Vous comprenez? Hein? On est dans un contexte mususu. Oui, comme isko kombo famille. Vous comprenez? Et comme il combat famille et comme on a une procédure moins belée parce que so batinga na batio na combat famille donc c'est-à-dire il faut botanga pe na beaucoup c'est-à-dire voilà c'est systématique que kanangi ngape na zawana ba kabola ba plan Hollande on est comme isko na comme que ngotia ba exaucer mal à l'aise vous comprenez hein ne peut batio mal à l'aise batia comme c'est jamais il peut batio mal à l'aise c'est pas papa abino il peut luka potia ba msupe mal à l'aise non ngana za na ton na tinga na posa na tena lobite que osambela wa Naxi c'est ma question non ya ona na lobite que kozwa kombo ndeko na biso azui eza mabe non eza mabe te toute personne est libre de pionner ses opinions vous comprenez mututu aza libre mututu asepeda sala makambu na ye asala makambu na ye sko ngai nazo besa la musique nanga pona mututi non ça musique nanga d'abord pona carrière nanga pona famille nanga ya mwasi nanga na bana nanga. Vous comprenez? Non, ça n'a pas de moutouté. Alors, on a posé mais n'a pas de salambo moko to kende liboso le roi ba Jean Simonati ba Dodi Kaipa ba Darcy Kinkani ba place toza ba ingénieur Flora Mulumba 36 étoiles pe sa solution. Vous comprenez? Ba on va ça ba compagnon nanga na monde à musala nanga. Vous comprenez? Moi je ne suis pas là pour na il faut na luka vieux. Oui, bah vie, bah ça, bah vie, bah quoi, qu'on pousse un peu, bah quoi l'action zéla, mais faut qu'à le quoi, mon inga suis comme moi vie, n'a pas fait na keneka, non. Hey pour hey. Soutien à solo et Zanzambi. Hey pour hey. Soutien, moi je ne suis pas là pour le, c'est pour bah hey pour hey voilà. D'abord au départ, dans sa radio, mama bête, je suis pas un jaloux. So mon inga suis. Bete ça le quoi moi c'est à Bali bete les maboko yo pe bon saka nzela na yo pour tour al boso mobile pas à la quand même na makanisi wana nde makambo président batu mingi ba beta concert déjà na monate même na ba concert un grand moko aleki bokende concert à Mignon Abraham na le kaka na TV nga moko boye pa na nga bo otane na beta musique na nga ata moi 2-3 personnes avant liboso na nga. Voilà. Merci président ba fanatique ba Hollande ba zele lo moko ba mso ba olo ba yo be yete ba fanatique no balinga ba yo kayo depuis to bande mission CPC ba ngoti ba yo kana Mignon Abraham mais oteki ndo ko sombinga nga kanga place wana mais kanga meto ceinture noire wala fana koma on atanga ngoboye ba fanatique no ba zele CPC ba on ngongo wana sala ba ngo bien nga yo popo majana mapesaki nga motema te balingaki kaka nga na nyokwamaka ntango nyonso tu mpona fufa na ye nakokaki kozala mauvaise comme une folle jamais comme une sotale azalaki na posa bolongo ezalaki na posa ngai te otalaki obeba profi kolela se na kolela ngai mapena butu ongeyaka te orenyonso epoli sama ya miso bale fufana wamwa mabe matrike wilame malvaro wana degré wana eza ba oyo eza na kati ya studio wana te onso bakotijana yango totila bama à l'aise déjà na tv o basaka promotion tosala déjà promotion
déjà tout est là bango ba amour pirate déjà bientôt scoto c'est la bango mo piku que moto akepe na sombi CD yango mono kutele biswa donc avant passe en or ba to ozwa coup d'envoi OK sigoyo et réchauffement esili match siko et bandi voilà Pozo kozo sabat na ndenga sima po eloko saleza le roi oyeli biso liboso na yo to comprendre oza lelo bat baza bazonga minyo Abraham wana. Mon cœur bat, l'amour coule dans mes veines. L'amour est parfois nuisible, l'amitié est profitable. Mazapra ben moya mama keta mwelanga. Matsange comme yo sopa na papa Daniel Passingo mai. Na bakalepe ba tendresse, j'y conseille la bimilori. Ya, Madi Koulibaly, Tatilo Indula, Jessica Tilana, Jérémy Kazadi les mignons, Ivo Kota les seuls. Et oui que ça boss nanga bien boss nanga du nom image maman Jeannette Malangi babi ici c'est Paris na kata kapela ba maman château tanya mboyo yeyo avec mignon Abraham mignon pom izo salon ndenge nde ba tutu ba komika na ba internet ba TV ba tutu ka mignon Abraham ba lo ba n'importe quoi sur yo mais kota yo moro micro yango yo ozo banga bango to au moins que so bo répondre bango boyo ka na studio kitete ou comment nani yango ya okele na TV. Attends, comment on a une je ne crois pas que tu as les gens à TV. Attends, comment on a c'est bien, l'homme de valeur est toujours critiqué. Malgré ça, mes personnalités, il y a un problème. Oh, yo qui bonne manière, il est kébé. Il y a un problème. Il faut pas ça là, parce que au moins tu vas t'engager comme on a. Sans comme on a monté, ça émission et puis na et ça nga bien soki bato ba émission sona ba fini nga te ce que émission na bandité sona ba lui ma be pona nga te ce émission na bandité bongo bien ça la bien le roi dans ça moi ba porter parole nanga par-ci par-là c'est bien te porter parole na ko loba ke yo po yo zo banga tango ko loba ba porter parole ça ba o ba loba na monter na va na ndako ba déjà obeta lisola mignon pam c'est bien. Très bien, bon continuer et ça toujours bien. Bon ça a toujours un programme en mouvement carré. En tout cas aussi si ngana maloba non na mona mtaboete menya Abraham. Non nga naza mopandi sango kan na panzara sango c'est ça panza sango Congo. Net mutu d'abord net nani apesa pour afingaki. Bat bazé belé so mlando tanga ba kombo wazela. Yokota ka site na bisote. Comprends. Vraiment, je ne pense pas. Tout le monde a dit musicien, tu as tout le monde mignon, ma bi mignon, maza musicien, tu mignon, maza. Oui, monsieur, abi mignon, maza. Ah, monsieur Mboka. Comment il est? Ok, sera monsieur Mboka, c'est-à-dire ah monsieur Mboka. Tu es Mboka Camerounais. Non, que Cameroun kasi connaît na uti. Ce qui a bi na musicien, tu sais à cause Camerounais. OK. Sera yebingate. Arosa guinéen mais avant d'asko so Cameroun c'est avant na boaké et ça va le roi boma ya Côte d'Ivoire donc sera ça bon sera lobby bon vraiment et bingate c'est ça va na boaké soit ça musicien ya Congo c'est que ça ignorance alors ce cas musicien solo c'est que yenda ça vraiment musicien té vraiment musicien té. Est-ce que Mignon Abraham a attitude aux anango lelo au présenté devant aux oloba sur micro na ngatanya moyo émission oyo zoé gardele nga yango plus tard no yelango président au beaucoup répondre mutumoko promettre nga ke yo na carrière na yo te comme ekasiko depuis na bandi na yo président yo répondre nga toi elle qui na télé a finginga au lobby de le lien comme ça la prochaine émission on a quoi qui était na télé na tali lien na yina o ipsa OK moto te a finga ngas qu'on a bisu moto a finga nenga finga que na musicien te merci pareillement ça dit merci pareillement on l'accès que ngana ye tous les musiciens te c'est merci pareillement et de deux ce qui a yebingate c'est qu'avant na Côte d'Ivoire na Boaké mon na Boaké et ils ont na ma koti poko yango ayebingati ça dit soka na Congo na Kinshasa c'est ka ta musicien te to ande monga na yi
ça y a un musicien te un musicien te ce qui bazwa ngana ye bagetia biso kanga mais mabatuka na victoire na victoire baluka un bon musicien peut-être par là ba voter biso na ko m'appeler champion place wana le rôle Innocent Balume ninga bima na Vodacom. Merci. Surtout moni makambo yango na ba tiaka ba podium yango fo bino ba journaliste internet on dirait OK na biso moi mabi bo sangisa ba mbongo on dit que bo koko sangisa ba l'arte bo sangisa non idée opesi non idée tout ça s'appelle concours mo bo ezala sans coterie le rôle la Vodacom wana sala o place ba gaz ma wete ba bimeli na ba Innocent Balume que je salue. Vous comprenez des places pour comprendre que o azam to ajalelo o ayeneka mote musicien mo ba na télé faut tanga comme mignon Abraham pozo power ponga na makambo comprendre faut tanga mignon Abraham pozo power na ebi écouter mission ni so musicien nini ponga ton na ki musicien yetam so tanga jana ndako et puis faut rappeler aux gens moi j'ai un parcours bien fait. Moi quand j'étais le musicien, quand j'ai fui le musicien de BCBG, Mwenge maison mère nanu cheta nigola ba kete hein marqué na salamiti. Bon, on a déjà musicien Bina Dama, Salvatore El Patria, Abnat l'homme qui a mis le dans coco. Oh, attends comment papa n'ignoso, papa talasi mazonga moto. C'est-à-dire, toi qui n'angote aux wingara changa changosika musicien moaika lobby awa, avant nanda quoi travailler ayo kaninge mignon ambra maembaga. Vous comprenez? Aussi biso changa netka, nga fozwa nga tianga na ici kalanga quoi. Président, on a besoin pour mettre biso devant caméra, micro, quand nous en attitude, oh, tu le soba succès, yé, soba danger, yé, président, yo ba nous répondre à biso. Na bonga na zakamuto to bimana oti na rond point, c'est au monde déjà que tu micro président le baka boyo bando boya ka batata ba fingi yo ba nous répondre ka. Ya ningeni na boma mwasi na ngana papa na ngana mama na ngai. Ba boma pe baleka na micro ba lobate. Yoka. Na koma musique kendana ki citoyen esala nini déjà soba yoka nga gazango wana vous comprenez par rapport au longwana OBCB le roi nani c'est longwana OBCB sans le roi nani Michael Jackson voilà pour musicien moko boya kongwana na succès ko le ka déjà Michael Jackson a ati vibrateur et puis koko tsaka bana batu na makambo ti non attends mais pas succès non oh. Merci. T'es présent à l'oba comme c'est tout tika makambo yo s'il vous plaît to bangana ebina ba manda te ba comprendre que minya ba ma bangana ba kanela ye ba yo quand tu es na studio ba finir we comme on tanya mboyo mtaki na ba polémique abi s'il vous plaît ngana ka ko kite madiba ceinture noire ceinture noire bi obeta na ba contre maître yo zo kota na polémique nga couloir mutako buka na mwa loboko le konde yango zo memangam na kinya ya ona ebisio sikomoni ba couloir wana zo ke na nga wana déjà nga souci na ngeza to betaka musique ne ba betaka musique mon président l'a dit et sauver phénomène le président musique to betaka musique et c'est à dire au moins Michael Jackson wana zo tangana ezana na mutu mo betaka na o kangama na akangama na mutu te po akoma Michael Jackson. Vous comprenez? À ça, ça a un succès. Vous comprenez? Mais quand la mignon Abraham, na félicité yo. Musicien congolais nyonso oyo yebi. Batu ba tondi sa stade de martyrs baraka à 2. Tondi plein foule. Batu ana succès bangwana. Vena biso we ranson na papa chéri. Stade de martyrs plein à craquer. Na vena biso quadra pour lelo. So côté na réseaux sociaux mtu aleki na gaz ati comprendre fali ana gaz fali baki ngam na otanga ba kombo te pas so zobo sa nga fela rappela ko hein ngam na otanga na bina CCT batu azota batu ana ba gaz comprendre que oui pena vous sentez que mokile indi du Cap la Merveille El Marabioche école Kobo sans chair de poule batanga na mboko comprendre batanga na mboko todo tanga ba musée batanga ba komo na bango batanga te Mignon Abraham Fabregas
héritier wata moto na tembe Olympe rataki ayomo santaki vous comprenez na bande comme susu batikal tout ça tellement ébélé d'abord et les autres ndo bibatona batikal te biso tout o batanga déjà comme on a ya sala aza déjà na makambu c'est bon kokotaka kutu te o kotsaka mpuku ozo majo comme ça là o kotsaka mpuku esika banko ibaza ozine pese o kotsa esika bangulu baza non bakoni ataibo ya tefuki. Vous comprenez? Il y a un affaire comprendre. Yo ça classe par classe. Quand on a comme moto de côté comme soko ya 1 million Abraham, faut tanga la biso comme hôtel. Nga iso to sa l'émission na biso. Tout na kaya yo, oui. Nga beta kaya yo yango na yo beta pe abatonga banga na mtenga mole. Photo beta ka bakati. Il faut pas tout sita ba komba baninga mususu po ekendanga ndeni. Moni na ba comment bobenga ngoni na ba réseaux sociaux na ba titre na bino monde na lobby boy na bino makamwa bien mais bo kende tabuna o million Abraham Kutu afingi Ibrator wala kando yo ami pesa di titre na ba na monde entier o million Abraham afingi Fabregas o million Abraham afingi Déplique o million Abraham Kutu a lobby mabe po na papa chéri o million Abraham Kutu a critiquer nani bobo komara bien faut beaucoup mener to soli boy o komena million Abraham a lobby. Vous comprenez, hein? Net mikolo bat ba beti ba générique à danger to yebi bango. Fabregas, Robino, depuis qu'avait été générique bien, vous comprenez, hein? Côté ba générique. Tout le monde peut ba générique, monsieur Bimi, di cap la merveille à boaki, Chetani Gola à boaki. Ce qu'on a ba générique, tout ba bimi son asko biso peut to bimisa générique, on a vu si ba me ko bimisa te po auto bimisa na obe bimisa te, la cause c'est mo que tonga bimisa te po na ko pasulae. Ah bon? Voilà. Vous comprenez, hein? Quand il goût, biso mo pasula cause. Biso mo che biso na palais BCBG ba mekate pour na ko pasula mango. Ce qu'on a et pas yangama formidable à bombanan. Pour nous est formidable zoya. Na ko pasulango et on sala bien ti. Et puis vena biso formidable zoya le besoté mais comme il y a BCBG. Formidable zoya maison mère. Ah yo qui formidable pas le beso. Wana makamu na ngate. Wana fo otuna frère na ngai le beso na bato ya maison mère. Ça dit ngana weka formidable na bika ke zoya maison mère. Donc ça dit ba meko bimsate siko pour nazo boa ka poro. Na boa ka vidéo. Arbitre faut la maramo na vidéo. Vous comprenez, hein? Niveau nazo boa gelela na boa kana moi brutalité. Donc nanu basi la nanu mukepo montre ninge montre ça on a 6 ezo comme na 12 ezo kita na 6 montre ezo baluka sima mabe confusion de l'air. Ça dit basi la muke ve waze ko na ebisa ke ko bimisa nanu te yelo wa mi bimiseli nazo ya na pasula batu tu ba ko bimisa na période na ngaba meko bimisa te quoi. Merci président. Pas sous la batutu ba bimisa turo. Ah vous êtes trop sûr hein. Nazo ebisa yo nazunga mona ebima na oloba po ebeti makasi. Et ça bien tellement trop bien. Hein? Des places on a tout ba place ba ujana to tu na ba so baza wapi. Ne ba on ba répondre so baza wapi. Tala niveau to yela. Makama inza wapi so debi ba président ba ujana bazali mais yo lingo tu na bango so ba ujana ba moni mta na oloba o ngala ozo makamba batu misusu na oyela ba président ba ujana eza Ibrator ngapanga tanga nga kombo la banga na ngate président ba ujana eza Ibrator ko yo bi ozo tu na bango so bazali. Pardon. Mbuzi Ibrator piana. Ça dit yep ça sert oyo. Ki ngana yo déjà toi un problème ti. Faut comprendre que nga solo dana Ibrator aboma moto abomelo. Na ebisio. Moi Ibrator kana minduki. Arambi latin, c'est un artiste et un musicien. C'est président lui par rapport à Baujana. Bisayo. Ce comment tant ngolo baboy. Bato batala rabiso ba ebi baza ne okanza. Ça dit ngana déjà toi nzela mote. Ngana wingi. Ça papa chéri, il y a zande on a biso aye chez biso sika. Vous comprenez, hein? Ça demande une certaine particularité à sagesse. Vous comprenez, hein? Na moment marambo belé et puis na le roi grand frère na bango. Grand frère, merci grand frère toza kata studio. Grand frère na bango, ça dit na roi père na bango spirituellement. Na nenga systématique ya ebi.
nanenga ayebi poza na lobanga sute pona boye bisa ebrato est-ce que ngasko on va yebisa ngasko na yebisio musi yebisa sero mbalasima ngana yo déjà to ba problème ti ça dit biso to saraka ndule nga tsana na problème ti ya on va na batu na mususu na ngati nga sala musique nanga na problème na mututé na polémique na mututé déjà donc le problème c'est ça Tobim ça coup d'envoi combien de chansons coup d'envoi donc toi bah c'est déjà épi ça dit mini album donc tu as un benyango album ils ont banzembo belete on a 2 génériques ils en a 5 à 6 chansons. 5 à 6 chansons. Voilà. Studio A ou Oyembela biso. Donc on a vraiment préféré bateau basé là pour tout déjà générique. Tout il a déjà générique. Les temps ba mixage, ba mastering, ba jaquette, ba affiche, bimana date à sortie avant pas sonore. Pour pas comprendre ma kamuni ni auto bomela ba on a pas sonore tour ba yo ka ba musicien de ba yembi on a pesi chance ba frère na biso ba yemba pour ba on est ba interpréter album on a pas sonore ba pe espace donc on basé là maintenant Ponta de Lance ça va chanter maintenant Mignon Abraham va donner le meilleur de lui. Merci cher internet. Je suis avec Mignon Abraham. Mignon Abraham c'est ce programme il y a groupe répétera wapi le programme na yo izanengeni. Pour le moment to ba tout ba siège na biso to ba ebité siège na biso ezaka so oye ezaka toujours na rond-point Willery. Et pour le moment par rapport à studio na ba concert aux en moins ebélé tozo beta po batu miso ba beta raté ba yawa mais bino ba okumisa bango batu miso ekomiki ya ko salo message toujours yamba Mignon Abraham fo bando tanga komona ngamo trop to ngada na bomina ngamoto monyo zongo singa eso na lobika bino ekoma bongo batu miso jour yamba Ponta de Lance Madiba ceinture noire fo tanga komona ngamo trop po ba yo rapenga ke nazalaka pas midi chez bango voilà yango moni biso na moment to ana biso na studio toi dans le studio tout ça là coup d'envoi mon coup d'envoi avant passe en or il y a un réchauffement ici du match ce que ngi banda base l'album wana et puis wana c'est une très belle album et puis il y a de belles chansons de belles mélodies on a maximisé le son vraiment c'est du bon et puis c'est du lourd. Président des Jeux clôturés ba dédicace pour peut-être Dino Image à Koya, Jeannette Malangi, Claude Lukeba Koeno, Patrick Malouaving, Sim Cecile. So côté dans la studio benimo la ça que to comme n'abso na suka. Banga so yo côté ça te. To zo clôturé, to comme na étape mabanga et so to silisia to zo asumo wa motote poto mabe scroté. Donc biso za mi ibité. So ça musana biso mtapesi biso oya biso to sali o biso to satoli kande to sa na bato balinga biso to zo continuer to komja na suka erango yebela ya to Mignon Abraham moto nanga viena nga petit nanga so bimite timba c'est-à-dire au sola kité parce que moi aussi je fais mon boulot c'est mon job numéro donc on y so na posa ya libanga a komika na WhatsApp a komina plus 27 74 354 86 88. Contact, appel au Bengina numéro ACG Jean Simon Adio 089 80 84 192. Benga biso alors. Ok, merci cher internaute. Nous avons vu matin Kolanda les clones des stars à l'élo. Ils ont présenté par Tanya Mboyo avec les gens de la presse congolaise. Donc Nazan Ngai na parti prétendre le président au biso to komani ni tinga semsa nanga selonga na solo na président c'est le Tanya Mboyo. Merci na boss nanga Edino Image, merci na opportunité pesinga na kati panda sango ya Congo quand de Noël Saba na Paris na monde entier ba misa na Tanya Mboyo avec les gens de la presse congolaise. Merci na maman Lili Makaya, ba maman Château Rouge, maman Gladys Mbala la Fayette, maman Martine Mbi, vient nanga Claude Lukeba Koeno, l'homme de jugement
par défaut. Patrick Maloa Global PEM Agence. Donc Sim c'est scellé et scellé à Sim c'est Joe Kambumba corps présidentiel à Katapare. Donc vous avez vraiment moins belé. Hervé Bomolo mobile ya mango pe ya mwindo à Katapare. Donc nous toujours le président Mignon Abraham to comme vraiment la souka président moi dédicace na yo et moi dire na ba fanatique na yo numéro yango na président bi azo clôturer déjà na nga attaché de presse na été pour nous ozaka oh te vous avez azo clôturer sim c'est les vient en code le Québec normal libanga et ça bien numéro président déjà PC à WhatsApp a PC numéro ya bureau o ba robinga président et moi dire na ba fanatique ba ngaka Mignon Abraham o tekindoki o sombinganga. Merci Mboyo. Nengo pensé nanga bato ba monique émission Élysée bango ba excuser ba monique c'est bon ou ba ko soutenir mouvement parce qu'on a besoin des gens. On est là tous autres travailler d'arrache-pied. Toi na boulot, toi ça boulot, toi maram toi ça là. Donc j'ai ça bien. Nga yo clôturer mission kana yemba po yembité. Na batutu ba otala biso. Et surtout na mettre quand en garde babim salon ba générique te po ba kutana kamana ro pasu la bango donc ba meka kutute na pesimbote na Tony Kipio ka blink blink Sergio Zulilete Mignon Mopini on li passalanga et puis je salue Carlos Pignantelli mon général Serge Zulilete Eric Massiala, Jean-Cy Monadio, le maire de tout le temps. Je salue Delix Mbota, les super boss de Jobourg. Et puis on a PC Mbote na King Matos, mon ampoto à Kala, il y a Kala Pena. On a PC Mbote na Batutu Baota la Biso, Venanga Dipi Zulu, papa na Orti Chris Marcus, Motema ya maman j'ai dit tout, je salue Joe Amboyo. Sans oublier Mère Ali Kabana, Harmonie Chindo, on a Mère Ali Kabana, on a PC Mbote, et puis on a PC vient en musique, il y a Florimpo, Fondation Loise, j'ai bien, sans oublier Zombie Fabrice Lady Chef, Tête Ndaï le maniaque du dollar, le monem, il y a Rachel Foutaji d'Orange, et puis je salue Junior Kazadi. Maître Vincent Gomez, ya maman Evie, les lions les plus lourds. Et puis sans oublier à Brazzaville toujours, je salue Papa Nina et Jérémy, Jean-Dominique Okemba, les très spécial. C'est bon ça? Merci. Ok, comme il faut moi la souka les clones des stars, la piste fanatique nanga tout balinga tanya mboyo évolution de la presse congolaise mbo tena lingi bino mingi bo continuer ko benga donc frère nanga Rolly Bagaza na kati à Londres donc vous avez vraiment moi belé maman nanga Tamira Makuta na kati à Londres Hervé Bomolo na Paris Emilote donc vous avez vraiment moi belé mboyo limsanga na bosani na ko bosa wana bosanti. C'est-à-dire, on dirait Netka, venant à Lino Mopangi Dada, sans oublier Ali Denewa de l'expectatif. Ben Dolce Festival à Bilele, Pati Samba, Yoyebi. Merci, vraiment la Pessimbotina, grand caméraman Nangaizo, ouais. Zobabe, mobenge Zobabe, le bien de ma Yansi Monadio, à ma copine chérie, Luki Lukens, Nakata Paris, Serge Munda bien, Nakata Tirke. Donc, camarade Nanga Gladys, ma biala, mommy, la saluer, puis mommy, Moraza, Pembe, Nanga, Magé, Combo, et Vanité, mais, na, Pessimbotier, comme on est. N'a pessi. Mana bomba kai. Bomba ke mais azuka mbote na, bomba kai. Mami. Mommy, gros bisous à toi. On se retrouve après. Bye.